Papa Juna Janana. Oui, bonsoir, Noli Tambo, bonsoir. En tout cas, sango ya mawe comme libiso lelo ya ko perdre général de Fao toki ya kufi natina ya COVID-19 na mboka ya Cameroun na Douala. Nini o yoki et témoignage ni okolo banatina ya de Fao. Vraiment, quand on a vu une nouvelle tout à l'heure on a 20h, donc et salinga pasi makasi po ndenga na ibi général de Fao. Sali na makambo belé na Shockstar. Je me rappelle général de Fao na Shockstar pour la première fois Shockstar ya na poto na memitoye na poto chez général de Fao na de Baba na Carlito tous ensemble tous sali ba studio et sali succès ti lelo. Deuxième tour, poto ya poto, général de Fao, yemoto amema maître Gims, na makolona ye na avion, El Zahir Lerwana, poto ya poto, yemoto amema maître Gims Gandhi. Si lelo Gandhi, maître Gims alukakamo na général de Fao, azapenda bati, lenga oki mauvaise nouvelle ya de Fao, il fallait mon de Fao, moto amema ye, pendant na Kiniti, na Roissy, na Paris. Donc, général défend Amema Gandhi, Amema Maître Gims, Amema Maître Gims, na poto tawa yi mwana mkepa commandant superstar na biso lelo, oaza lelo, c'est grâce à Defao nde ya pinza na poto boy. Vraiment, souvenir, ils belé, yanga ina Defao. Mais na koka kolobate parce que na zap na bati awa na zap bati tango journaliste na biso ya munene abenginga aibisinga lobi Zakari abenginga lobi Zakari baba baso boyebiye abenginga lobi juna awa na Cameroun de Fao azana nkoma ngana lobi vraiment nzamba sunga po on azali penza mutu na biso misise munene ya baki na kokota na komande ngwana na bamboka mopaya. Vraiment esalaki pasi to sabe to tiaki na mabonde lime nzambe yemoko azwi mokano amemaye. Vraiment tozana matanga munene Noli Tambo ndenge tozali awa surtout groupe na biso ya kala ya Shockstar biso banso tozana matanga munene awa ngana pandi awa tozozela bato bazoya matanga weza munene eza matanga biso ekosila te eza pena matanga munene ngona na kosenga na baninga na biso ya lisano biso banso vraiment tokutana mikolo yo tosala quelque chose mpona mondeko na biso auti kotika biso. Voilà, en tout cas, Batumingi Balandio, général des Forces Pazaki Penza, à Paris il n'y a pas longtemps, tu as décidé, même Bissot embarqué une émission, particulièrement embarqué une émission. Alors, Nini O Penza Yo Garda qui souvenir Nini a monné sur lobby déjà, mais l'autre Nini peut-être au soleil qui n'a par rapport à Nini Batubasa Kolobalelo. Non. Ndenge kaka ba maladie oyo komeli biso Covid wana ndenge tozo kasango nango. Mais biso na defa kalate avant defa kita Kinshasa pour pendant que nous s'installer na Kinshasa tosolola trop tosolola kana yele renyoso touti ko sala na ba studio ezali banzembo kalate fe bima et umeli mwa muke tosali banzembo na mususu to revoir baba biloko na biso mususu Shockstar ezali benda bien na moninga na ngai defa matumuna vraiment nini eze belé ba souvenir ya ngana de Fao eze belé po ye akoma ko la famille po ye azali pe famille ya mama ya Bagims famille ya mama Angel Fas baza penza mboka moko toza penza famille baza famille makasi na mama Angel mama Bagims tomona ndenge ezali wana matanga penza za matanga na biso matanga penza famille lisusu la famille à musique, la famille na biso. Donc eza penza pasi makasi ndenge de Fao atiki biso mbala moko boy. Il fallait to kutana lisusu pour bana bazali na besoin na yeba monana naye. Surtout Gandhi Gims.
D'accord. Vraiment, kende kopema na boboto, maladi ndenge yaka. Donc, tolandi eza cause ya Covid, ndenge bato baza kotoyoki eza Covid. Nayoki yango kaka epa na sikoyo, mais ndenge bayebisaki biso, akoyaki, asalaki malaise, et puis ndenge toyokaki ndenge mosusu. Lokolo confirme ngai eza maladi. Bon, tozoyoka kaka toyoki Covid, en tout cas, position parce que na moi awa bato nyonso baza kobenga biso, bazotuna po spéculation déjà un message en bandaki déjà ko passé déjà depuis la journée, mais biso toyebe kazaki na Douala, azana Cameroun, mais azaki na koma na ba proche na ye balobaki na noto lobate ezaki na roi mutazo belobika biso ba congolais to boma na no mutu na na kufite messi to bomiye ozomona yango fallait deuxième fois deuxième fois penza yango moni tango information ezoya tozaki un peu moins réticent pour affirmer ou confirmer cette nouvelle. Il y a un moment où tu as penati information à Kinshasa pour kolobango penza ko publier ngo. Donc azaki déjà na comment ça c'est déjà ezaki logo moko bongo et puis voilà to ki Covid donc oyo ba ibisibiso kuna donc en attendant to ba vraie cause il y a vraiment cause ça li que atika biso quoi. Ah oui, il faut pour bêta qui concert déjà. Malaise, il fallait bêta trois concerts. Bêti moko, malaise salié. Deuxième concert, on a des musiciens à Bazoloba. Donc, malaise salié, et puis Coca qu'il soustait. Même un hôtel. Alors, dans l'hôtel, au sala malaise à Makasi wana, et puis Babouki porte, la porte à la chambre. Babimisi azaki déjà bâti. Vraiment, mawatro, leki nangai nolitambo. Pesa sango to. Bato bazolando penza na news. Oui. To bungisi penza moto munene, musicien munene, oya sala ka fierté na biso kolata kitoko mboka nyonso totalaka ye. Mais Nzambe en tout cas passer message na yo ya suka bosoka nzende ni toyebi keza moi mbilinga mbilingezana no le temps bosangana na bato misusu mais est-ce que beaucoup bato akoki ko mona bino ndeni bato bako se joindre na bino ndenge nini? Ouais, toujours là, toujours ndenge zali wana biso to mato na biso za na mboka wana toza en direct na mboka wana to ba suite soki za ndenge nini comme ça ngai ba ngana ko ibisa yo po annoncer ba ndenge nini to kutala na bande ko na biso msusu po na matanga mune. Des services de qualité, ne cherchez pas l'air, Jaco est arrivé pour un service meilleur, venez nous visiter. Avec Jaco RDC, venez les tracerer. Service de qualité, toujours meilleur. Si tout est assuré, et nulle part ailleurs. Dans le monde multimédia.